Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ya bino ba peuple oyo bozali koluka vérité esika ezali yango wana tolobi na bino ete bolandaka Radio Zumel 1000 po ete Radio Zumel 1000 ezali radio oyo ezali kobimisela bino ba vérité oyo bokoki koyoka yango esika mosusu te kasi Radio Zumel 1000 epesi bino occasion po ete boyokaka nyonso oyo tobombeli bino na kati na masolo ya mokolo na mokolo. Ndeko mobali pe ndeko mwasi ebongi na bino koyokaka tango nyonso Radio Zumel 1000 pwede ezali radio oyo ezali kolongola bato kobanga pe kopesa ba information oyo ezali penza kati na bosolo yango wana ndeko koluka mosika te tala Radio Zumel 1000 ezali pene na yo yokaka Radio Zumel 1000 pwete ezali lokola vitamine B oyo ezali kokota na kati na nzoto na bino pe kopesa bino santé. Radio Zumel 1000 Radio ya vérité. Radio Zumel 1000 pour radio on ezaka matata à partir ya suki ezaka suki na France mboka na Belgique na Allemagne Monte volcan qui yangoya bien Keba Zumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka na bengi ka Zumel 1000 po radio wana non en tout cas félicitations yo koloba nini po na Radio Zumel. Avez raison aïe. Bandeko babolingo mbote na bino baibomesa na kolanda Radio Zumel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi pona kopresente bino ba émission na bino bomesa na kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo lelo ezali mokolo oyo ekipe ya Radio Zumel 1000 ebongiseli bino solo na oyo etali bongo demande ya ba auditeur na ndenge nini ba to ya ambassade ya RDC na Berlin makambo bakomi kosala ba congolais na oitali bongo demande ya ba passeport pe tokoyebisa na bino nyonso oyo bato bazali koloba pe oyo ezali koloba na minoko ya bato pe na ba enquête oyo biso moko tosalaki po ete na système kaka ya dingungi bascorpion noir na biso pe bakendeki na terrain tina ambassade bakomaki basali ba enquête na bango pe baye ko confirmer makambo oyo bato balobaki yango wana lelo eloko etindi ete tosala émission oyo ya mokolo mwa lelo.
Bandeko, émission ya mokolo mwa lelo ezali émission oyo kaka ndenge tolobaka. Bandeko tango tolobaka tolingi Congo ekende liboso Congo ezala malamu. Tozalaka penza na susi wana tolingi Congo ekende liboso pe Congo ezala malamu. Congolais nyonso tout à se retrouver. Mais na kwe moko esika oyo tokomona ete Congolais aza kolinga kosala ndeko na ye Congolais mabe. Ata tozali bato oyo bakalifiaka biso ke tolobaka po na gouvernement bamakambo ndenge na ndenge, mais soki ezala ozali na kati ya gouvernement ezala ndenge nini, soki tomoni yo na mwa kwe moko boye makambo ozali kosala ezali malamu te, ndeko tokotelemela yo pe tokolobela yo. Bandeko babolingo, na banzi likambo tokolobela lelo na bakongole ezali likambo ya ndenge nini préparation ya escroquerie oyo ezali kosalama na ambassade ya RDC na Berlin, oyo ndenge nini ba personnel ya ambassade bautaki kozwa bambongo ya bato kobanda mois de juillet, juillet, août. Bazwaki bambongo ya bato na système ke passeport ekosala 2 mois pe ekobima. Mais tango bato ya ambassade baye komona mipepe nyonso to ndenge bandaki koleka na Congo, bakanisaki peut-être mokonzi ya mboka Joseph Kabila akoki kokende, makambo ekoko se bascule tikana nto gelé ba makambo po ete soki kuna makambo échanger biso awa toza na possibilité ya komela bambongo ya bato oyo bapesaki mpona bapasseport na bango. Bandeko baluke ba raison nyonso to bazali koyebisa bato komona moto akobenga pe nazali koyebisa na bino ke telefone ya ambassade ya Congo po moto ayamba pe lekaka te. Ata soki sonne bakoyamba yo te. Omwani esika bato soki baza kosala bamakambo mingi ya bamayuya babangaka koyamba ba telefone po bayebi te nani aza kobenga. Okokozala mutu aza kobenga mpona likambo ya bien osignale bango danger nini ekokokoma na ambassade, no bayambaka te. Me baza koyeba te ke danger pe ekomelaki bango, bakoyoka yango lelo danger nini ekomelaki bango na émission ya mokolo mwa lelo. Okomona bato mobimba série eza te. Ambassade mobimba ozomona kaka série eza te. Ambassade mobimba bato baza kokota lokola bato baza kokota na kati ya poulailler. Pas même moto ya sécurité liboso ya porte oya kokozala ete a contrôler ta sac ya mutu akoko ya na sac boya contrôler eloko nini mutu aza nango na kati toko simba na bilamba ta musu mutu ana eloko mabe, rien. Bato baza kokota kaka neti bazo kota na kati ya poulailler. Bandeko, naza koyebisa bino ambassade ya Congo babiki bakumisaka nzambe na minute oyo bakolanda émission oyo po moto akotelaki bango na arme na kati na masolo ya bascorpion noir na biso bazwi na kati ya terrain, kaka na ndenge moto wana azalaki asalisaki passeport na ye. Tango asalisi passeport na ye akeye afuti mbongo na ambassade bayebisi 2 mois. Bandeko 2 mois eleki moto wana aye ko perdre musala na ye po nini séjour moyen bapesa eza te, passeport eza te. Moto wana tellement azalaki na kanda, bandeko amema pistolet na ye tina ambassade. Mais makambo elekaki kuna oyo alingaki kosala tokoyebisa bino yango na kati ya émission. Toza koyebisa na bato ya ambassade bosala attention na ndenge pe ambassade na bino zala kola poulailler bato baza kokota kaka baza kobima baza kokota bobiki bolingaki bolalisa ebembe na kati ya ambassade. Mais toza kopesa ba détail kala mingi te yambo te tokoka kopesa ba détail wana nyonso na kosenga na papa Botamba kuna na régie betela biso na no mwalo yembo moko ebongo sima toya kozonga na kati na masolo na biso ya mokolo mwa lelo
S'il vous plaît. Radio Zoomel 1000. Pour radio on ezaka matata. À partir de ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte un volcan. Qui en goya bien. Keba. Oh mon Dieu, combien de temps encore les méchants triompheront-ils? Ça suffit. Saka mobali na yete yo lokutana monoko tu m'as comme tu respires yo mon amour yo benga kinga mon amour yepe okobenga enanye kende kasi lokola mpe osui mosusu kende bobanda nde malamu kozongela tene mosala kinga kende kasi mokolo mosusu kobanzanga ye nzambe nga nalingaki yo yo moko obebisi chanse na yo ozalaki mi amore yanga na yo esuki bongo mama na loketo bobi na rumba international Kaye Madoka Mami Ilela Pesa Sango yo mon amour obenga kinga mon amour yepe okobenga enanye kozongela tene mosala kinga kende kasi mokolo mosusu kobanzanga ye nzambe nga nalingaki yo mingi yo moko obebisi chanse na yo naleli ye makiveco ozalaki mi amore elelele yanga na yo esuki bongo tika 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 kosimba nzoto te tika tika ngana bananie ayo ngana bananie adamo musa yeye ngana bananie Grace Madelene Sambo Papichogi Sambo ngana bananie Coco Madera Simba Losambo mama
afomonga yoka likambo po basali ngai adolimbi ovanga ndusembame awa naleli ngayo ato momedeo mama fofo naleli ye binarumbelengi yo binarumbelengi ye kadishu kadishu chérie Matondo Mavumbu Formosa 5 étoiles. apasi na mona mpona yo elona sokoli maboko mpe nalembi amusa condition nalingaki yo na motema moko alexi fomosi yoka nzembo mama monike na luwanda apasi na mona mpona yo elona sokoli maboko mpe nalembi Chukuma amusa oyo ezali traitement oyoki ubiki. afomonga yoka likambo po basali ngai adolimbi ovanga ndusembame awa naleli ngayo ato momedeo mama fofo naleli ye binarumbelengi yo binarumbelengi ye kadishu kadishu chérie apasi na mona mpona yo elona sokoli maboko mpe nalembi amusa condition nalingaki yo na motema moko oyoki kiveto nolona kata liboma Toleli ye mama. apasi na mona mpona yo elona sokoli maboko mpe nalembi amusa condition nalingaki yo na motema moko radio Zoumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan oyoki yango ya bien keba Zoumel 1000. Merci papa Botamba pona loyembo kitoko sili kobetela biso bandeko babolingo na kosenga na bino bolanda masolo oyo na bokebi penza oyo tosili kobongisela bino na oyo etali ndenge nini ba personnel ya ambassade ya RDC na Berlin ndenge nini balingaki kozwa likama monene me lelo tokoloba yango nyonso pe lokola bazali bato oyo bazali kovivre kaka na kati na loyenge na kidiba ambassade ata personnel moko azali wana te oyo azala ata kote ya sécurité rien bato baza kokota kaka ngulu lokola ekomi na kati ya ekomi na poulailler ezali kopesa mawa bandeko na mikolo eleki bakongolais basalisaki bapasseport mingi na ambassade na biso ya RDC na Berlin. Bakongolais oyo basalisaki bapasseport na bango na mikolo eleki kobanda ba mois de janvier, février. Bato wana nde bazwaka chance tango bayebisaki bango balobi bapasseport na bango ekosala 2 mois esalaki pe 2 mois. Ba ndeko bazwaki yango oyo pe basalisaki kobanda mois de mars ba passeport na bango pe bato wana bazwaki chance bazwaki yango me bandeko babolingo eloko nini eye kosala bato oyo nyonso tu bayaki kokotisa bademande kobanda mois de juin
ba passeport na bango ti lelo bazwi yango te. Babandaki kopesa ba raison eke o makambo toza koyebisa bino ezali ba makambo ba Scorpion Noir bazwi na terrain oyo ba rapport baye kopesa biso yango wana toza kopesa bino toyebisa bino ndenge nini ti likambo ya mabe elingaki kosalama na ambassade ya RDC mais bango moko bato ya ambassade ba personne nani ba fonctionnaire wana bazaki diba bayebi rien yango wana toza kofungolela bango. Ezalaki eloko moko tolingaki kobenga bango meme na telefone to sinali mais telefone na soko zobenga mutu ayambaka te po bayebi ba bêtise nini basalaka yango na bakimaka koyamba telefone. Bandeko ntango ekomi na mois de juin bato bakotisaki ba passeport na ba demande ba passeport bafuti na bambongo na bango okofuta bambongo ekoma kaka okomona bakotinda yo na banque yo kosali transfert oyeli bango kaka quittance. Bandeko tangu ekosala ke bato wana babisaki bango 2 mois. Bandeko botala kaka bato bakotisaki ba passeport depuis mois de juin ti lelo bazwi ba passeport na bango te. Ezaka bato ya mois de juin te, bata mois de juillet, bata mois d'août. Donc bato bakotisaki bambongo wana pe ezo kokota kuna eza bambongo ya mikete ya ebele. Alors bandeko bato misusu oyo basalaka misala surtout en Allemagne. Na kopesa exemple moko bato bazalaka mingi côté ya veste kuna dans na l'ouest ya Allemagne. Bato wana bandeko bakotisaki ba demande na bango. Basignalaki na mosala bazwi pe ba quittance wana ya ambassade balakisi na mosala balobi ke non ba passeport na biso tozwa na 2 mois to salisi. Alors service ya ba étranger babande kozela kaka ba passeport na bango ya comme ça ba na ko prolonger bango ba séjour na bango en fonction ya validité ya passeport. Bato wana bazela bato mosusu oyo tango ba séjour na bango penze esili il fallait siko na mosala bakende ko présenter ba papier oyo ezolakisa ke séjour na bango bakisi yango ba problème ekomaki wana. Ndenge toza koloba boye bandeko misusu ba perdre misala na bango pona nini parce que passeport ambassade abimisaki te moyen pe babakisela bango ba séjour eza te. Ekomi kaka bakomi kopesa bango ba séjour moko ya katikati ya luketu alors que na musala bango baza komona ke ba séjour wana ya ba séjour moko inacceptable parce que motoroko ya na séjour ya ndambu te et surtout soki mosala endimi yo pona ane moko ya mulai ke yo za koyela bango ba séjour ya ndambu bayebi ke mutu oyo un jour tam soki tosali attention te séjour na kokozwa te pe bakoki akoki kotika biso po ou bien bakoki kobimisa ye donc boyebi kaka bamakambo ngo ndenge ezalaka. Bandeko bato mosusu tango babande kozela kaka na ambassade ndenge bakosaka bato baza kokosa bango boye. Alors bato mosusu bakomaki na kanda. Bato mosusu bakomaki na kanda na ndenge akosakana te. Tango bato wana bakomi na kanda baye ko sala ete balobi non bato ya ambassade bakomi ndenge kosakana na biso. Alors yaki kosala ke bato bakomi na kanda baza kobenga bango bakomi même kokosa bango ke ah non na Congo kuna na affaires étrangères kuna bato bakomi na grève bamakambo ndenge na ndenge baza kokosa na ntango baza koloba bato bakomi na grève baza koyeba te ke bato mosusu mpe baza na contact na bato na Congo baza kotinda bato na Congo na Kinshasa kuna baza kotinda bato na affaires étrangères. Mais tant que baza kokoma kuna baza komona ke bato baza ko travailler normalement bayaki ko comprendre ke bato ambassade ba kokosa bango. Bandeko eyaki ko sala ete
mwana mobali moko mwana mobali yango pe azali na kati ya molongo ya bato ya bakombatant. Mwana mobali wana abandaki kozela passeport na ye ya mwasi na ye pe na kati abandaki kozela kaka na baje oyo baza kokosa bandeko. Mwana mobali wana mokolo mosusu o masolo toza kobeta tolingaki tobenga meme bato ambassade tokebisa bango toyebisa bango bokeba boye me lokola bato ambassade oyebi soki moyibi soki moto asalaka makambo ya mayuya amesana na yango akimaka telefone ndenge bato ya ambassade baza kosala tellement bayebi baaventure nini bakomi kosala ces derniers temps ekomi soko ozobenga oh non beta numéro boye po ete demande ya visa wana nyonso tu baskit po ekokoma na aire moko boye soko beti numéro yango bandi kozela komona kaka ekati wana okomona ke bamasolo ya bato ya bamayuya etambolaka ndenge wana. Alors eloko nini ayaki kosala mwana mobali wana na kanda wana o bamasolo toza kobetela bino ezali bamasolo moko vrai po biso moko mpe tokotaki baenquête meme bascorpion wana na biso mosusu basalaki mpe baenquête bakende na niveau ambassade bamoni ke oui donc bamakambo bato balobaki ezalaki mpenza confirmation eza bongo. Mwana mobali wana na kanda ndenge aperdaki mosala na ye azwi pistolet na ye oyo azalaka na yango azwi na babal atie na kati abombi yango bien na sak na ye ye wana pe piaka ti na ambassade akomi kuna alobi akutanaki na papa moko kombo na ye ezali papa Salenge. Tango akomi amoni papa wana alobi papa yango asalaka esika ya bato oyo basalaka baformalité ya bapasseport. Mais alobi akutanaki na garçon mosusu pe azalaki kosala na papa Salenge wana garçon nga alobaka français ayebi lingala malamu te mais bato bazali kosoupçonne ke garçon wana azali camerounais mais nga nazali kokamwa ndenge nini camerounais akoki kosala na ambassade na biso alors que na Congo tozali na bato oyo bazali kozanga misala toyebi te mais ezalaki information moko bascorpion wana na biso pe bakendeki na terrain ti na ambassade bamoni effectivement oui na kati ya service esika basalaka bapasseport wana ezali na garçon moko boye alobaka kaka français bango kutu batimbelaki bakanisaki balobaki akoki kozala ntango mosusu bien mutu ya Kivu po bato ya Kivu mosusu bayebi kaka Swahili mais lingala bayebi te ntango mosusu yango nazoloba français mais ntango bascorpion noir bazali kosolola na bato oyo basalisaki bademande bato oyo basalisaki bademande passeport baza koconfirme babi garçon wana aza congolais te azali camerounais nde place wana baenquête tozali koyebisa bino ezali nano en cours po toyeba garçon wana mpenza azali nani po ete tosi tozwaki deja contact na bato oyo baza na Congo mpo na kolinga koyeba ndenge nini bango bakoki kotya un camerounais na poste ya na ambassade kuna alors que bakongolais baza kozanga bamisala mais tozali kozela nanu suite po ete bascorpion noir na biso baza na niveau ya Congo baza kosalasala bamisala bozala calme bokozwa réponse na bino. Alors bandeko mwana mobali wana aye akoti boyoka ndenge nini masolo yango elekaki ozomona ke bato ya ambassade na biso likolo ya lokoso ya mbongo baza kotravaye kaka sans même koluka ta moto moko ya sécurité atelemaka ata na porte soki moto aye akoko contrôler na sac ayeba eloko nini aza nango rien. Mwana mobali wana abombaki mpenza pistolet na ye na kati ya sac ayaki mpe na sac na ye akoti na ye pe alobi ntango akomi akutani na papa wana Salenge basololi papa wana aza kokosa ye wana eza maloba oyo ezali bascorpion noir na biso bapesi biso oyo eza kobima na monoko ya mwana mobali oyo akendeki kuna mwana mobali yango mpe aza combattant alobi ntango akutani na papa wana aza koyebisa ye ke non ndenge ezali wana ndeko na Congo kuna
grève banini mais azali ko comprendre te po ya sali sa passeport ne akoti ça depuis mois de juin alobi ayebi te grève nini yango oyo ezalaka kaka grève esilaka te ntango amoni papa wana salenge basololi na ye après ye komona garçon oyo alobi garçon ngo mpe mokolo bakendeki ye nde mutu asalelaki bango baformalité oyo akangaki bango bafoto mpona passeport oyo asinyesaki bango bamakambo tu amoni garçon ngo nzoto mike abimi apesi ye mpe bonjour garçon ngo akoti na mwa bureau na ye alors garçon wana azalaki na idée moko alobi bon bato oyo bazoyeba te ke ntango bazoloba bamakambo ya bagrève bazoyeba te toza déjà na contact na bato baza na Congo Kinshasa oyo bazoyebisa biso ke awa na affaires étrangères bato baza kotravailler normalement garçon wana alobi ke akomaki preuve vraiment ke akende na alobi pardon garçon ngo ntango basololi après aituni papa salenge wana toilette eza wapi papa salenge alakisi esika toilette ezali garçon ngo akei akoti na toilette azwi abimisi nini na ye akotisi 3 balles na kati ya nini na ye azwi atia yango sikoyo na nini na ye na manto na nini ya mposha manto ya kati ntango esili asali neti moto auti kosuba abimi garçon ngo alobi ntango abimi ntango ayaki na toilette ayaki na explique soki ayi kaka acheve surtout alingaka bandana na garçon oyo asali ye bango passeport ye kuta azobenga ngo bapasseport ya lukuta baformalité ya lukuta oyo asalaki baformalité ya passeport epuis aya koacheve papa alenge epuis amata lisusu na likolo kuna aluka kaka moto alingaki abima oyo alinga akutana na ye alinga acheve ye epuis soki kokende prison alingaka akende alobi ntango abimi ntango misu na ye atali papa salenge wana ayoki eloko moko elobi na kati na ye elobi omoni te ke okoboma papa oyo pamba azali ntango mosusu innocent aza mpe na famille na ye na bana na ye okobeta ye masasi akokufa na ye pamba bapersonnel oyo mibale ozomona bango beta bango masasi bakokufa na bango pamba alors ke bango baza koexécute kaka musala oyo ambassade ezotinda bango me mutu oyo azali mpenza na makambo oyo mpenza yo okokosala mabe omoni te ke ambassadeur nde moto aza responsable ntango papa mwana mobali yango abimi akomi yo na mwene ndire nzoto elembi po azalaki kaka na ide ke soki abimi abimisaka revolver yango abeta papa salenge masasi na mutu mpe abeta mwana mobali wana amoni nzoto elembi mbala moko sikoyo atuni nani papa salenge alobi bon ebongo mpona bato oyo batali makambo baservice ya bavisa banini abia te wana service wana eza na likolo kuna banini moko alobi bon na sa motema alobi soki namati likolo nakoki kozwa chance nakutana na ambassadeur oyo mama oyo Shakembo abi nakoki kokutana na ye ntango mosusu ye nde nakoki koacheve mpo ye nde mutu aza kocoordonne baescroquerie oyo nyonso bato oyo ntango mosusu baza bainnocent alobi ntango abimi na mwa chambre donc mwa chambre oyo eza neti alobi kuti ye azobenga yango alobi eza neti cave na kela ntango abimi na porte wana kela aka baluki sikoyo bopa ye na liboso mpo akota na porte wana mosusu amata likolo alobi amoni kaka eloko moko eyebisi ye elobi tika tala oza na mwana e oza na mwasi oza mpe na bana ekozala bien te e lelo osala likambo ya boye okóma na esika pasi ebongo bana na yo baya koniokwama on ne sait jamais alobi ntango akomi wana abi atelemaki même pendant 5 minutes araisonne mbala moko abeti kaka demi-tour akei mpe alobi azongi
mais tangu azongi akomi na nini abeteli bakamara na ye lisolo bamisusu okaka ya mitema mabe même yo ndenge nini il fallait pupula bango balingi basala yo nini balingi basala eloko te balingi bakanga o kaka apres nsima mikolo balibere oyo balingi wana baninga na ye baza koloba bascorpion noir na biso mpe bazwi lisolo yango ntango esalaki bongo bascorpion noir na biso babino oyo lisolo ya boye avant topesa yango na radio baloba biso moko tokende nanu to vérifier na ambassade yango ndenge nini garçon wana makambo alobaki soki eza vrai bascorpion noir na biso mpe bakei inde ti bakomi na ambassade na mikolo eyaki kaka ndenge garçon apesaki badisposition na ndenge ezalaki baye koretrouve ke wi ya solo eza na papa moko kombo na ye salenge asalaka na service ya makambo etali bapasseport et puis de deux eza mpe na garçon moko kuna ayebi lingala ata alobaka kaka français mais bascorpion noir na biso baza na badoute ke garçon na kozala camerounais bazolobaka okozala mutu ya Kivu mais bankete ezali nanu kosalama po toyeba alors bandeko eloko mpe bascorpion noir na biso bayi kokonstate bayi komona balobi ambassade na biso ezali mpenza passoire ke mutu akokokota boye sans meme ata mutu moko asécurité akontrolaka alobi me oso mutu ake na mission mpenza mpo akende asasa bapersonnel ya ambassade akokoboma na ye ata 10 alalisi bango mpe me nazali kotuna liko na bato ya ambassade bino mpe lisusu bosalaka très attention boza kosala baprogramme ya baescroquerie boza koyeba teke bino moko boza na danger bino boyebi teke temps oyo ekomi na poto lelo oyo ekomi temps moko mabe oyo ke bato bakomi kozwa bambongo na pasi oyo mpe bato baza kozwa misala na pasi moto akoki kozwa zwi mosala na ye mosala wana eza kose dépendre na séjour oyo baza kopesa ye alors bino siko bozwa boparalyse ye mais après avoir bascorpion noir bayaki kosala baenquête mutu moko na service ya affaires étrangères na Congo ntango basololi na ye mutu wana alobi non bandeko bomitungisa te bato baza na ambassade ya Allemagne bango nde ezali système de jeu basali po omoni na mipepe oyo nyonso ndenge euta koleka oyo bayebeke Kabila kokende bagelaki nanu situation wana bayebeke so Kabila akei nde siko bambongo wana bango balingaki bautilize yango balingaki baboka kaka raison balobi ke non na Kinshasa kuna esika totindaki bamakambo tala bamakambo ekomi boye po ofoti ezala ya bango te mais na minute oyo mutu wana ya ambassade affaires étrangères alobi il faut koyebisaka na bandeko na siko bachauffe bango po ndenge ezali wana bango bazwa bambongo bato bafutaki batinda na Congo po Congo esala bapasseport batinda yango kote donc ndenge ezali wana bango bagele bambongo ekei kuna te bozomona escroquerie ya bato ya ambassade epesaki biso pasi yango na tolobaki non Congo tokoki kolinga teke etambolaka kaka na bato moko o lelo ekoma kaka soki likambo esalami non barwandais siko oyo chacun mbo aza rwandais bato oyo bake kokuta na ambassade baza barwandais bacongolais mais tala baje baza kosala bango bagelaki situation balobaki atango mosusu Joseph Kabila kokende po baluka ndenge nini ya koescroquer bambongo wana alors yango na toza koyebisa na bato ya ambassade bosala attention tala ba risque ya bolingaki kozwa soki mwana mobali wana ya combattant esprit ya kibudiabulu soki azalaki mpe moto amelaka diamba me alingaki alalisa papa wana soki salenge alalisi na garçon wana amati mpe na likolo alalisi lisusu tala ndenge bolingaki bokufa lokola basoso bino bozoyeba teke na minute oyo bato tension na bango esebebi mitu ya bato esebebi na makambo ndenge ezosalama me yo oza koya su na poto oza su na ide mpo escroquer bato
soki bomoni ete moyen eza te bozongisela bato wana bambongo na bango boloba moyen eza te bakoluka moyen mosusu me boluka nzela ya escroquerie te tala ndenge bolingaki bino bokanisi soki mutu wana achevaki bato bapersonnel wana ya ambassade ata polise elinga ya okanga ye yokanisi nini alinga kende ka batie na prison ta mosusu mpo mona 25 ans en Allemagne yaka mimi au moins 25 ans balibere yo pe po bato mafu bazali akokende bo acheve bino mpenza na ndenge moko azosakana te acheve bino akeya acheve bapersonnel ake meme epai ya mama Shakembo acheve ye boluka solution na bamakambo ya bato mpo na minute oyo tension eza mabe modele bato baza kolobela bino ezali radio oyo toza koyebisa bino makambo oyo eza kolobama na sese biso soki toza kobimisa yango mpo boyeba makambo toza koloba bozwa yango liseki te boluka solution ya bapasseport ya bato mpo bato tension na bango ebebi mpo deja ndenge ezali wana bato mosusu baperde misala na bango mpo na nini mpo na kaka bapromese na bino alors que bino bambongo wana bato bakotisaki babotindaki yango na Congo te po bapersonnel oyo baza kuna na Congo basala mosala na bango balobi ke ambassade ya Allemagne etindaki bambongo te na Congo yango na moyen basala mosala wana eza te mais sikoyo tokotuna siko numéro 1 mama ambassadeur yebisa biso mbongo wana ojelaki yango mpo na nini botindaki yango na Congo kuna te po basalela bato bapasseport na bango ya ojelaki yango pourquoi tala ndenge borate liwa oyo bamakambo toza koloba eza liseki te garçon wana soki akendeki mpenza na esprit oke amelelaki bango mpenza badiamba bawiski banini me alingaka asala n'importe quoi mais lelo bozomona bakomi na bajournaux bapersonnel ya ambassade ya Congo babeti bango babale likolo ya nini ya bamakambo boza kosala boza koyeba teke peuple asa komi na ye na esprit mosusu et surtout bato oyo bazali na poto oyo bamikomisa bakombata misutu esalaka te tala ndenge bocourir barisque bino bokanisi soki garçon na achevaki bino mais lingai koma mika na bajournal bazwi bakangi ye lobi bake bakundi bino esiliti nani yango alinga alobela bino lisusu boyeba ndenge ya koprotege bavi na bino mama Shakembo tika babiloko tosi toloba yango depuis kala mais toza komona boza kokontinue kaka na systeme wana mais tala sikoyo risque oyo bocourir mama Shakembo lukata mutu moko ya sécurité atelemaka na porte oyo akoko banda kokontrole bato tala ndenge olingaki kobungisa bapersonnel likolo ya lokoso bolingi kodepense te yebisa na Congo kuna lobake tozali na insécurité awa balukela bino personnel moko batia ye wana azala lokola garde sino te elingaki ezala somo ezali mawa pe pasi mama Rosalie napesi yo maloba. Merci papa Roger pona kopesa ngai maloba bandeko babolingo na banzi tokosenga na bino bolanda penza émission oyo na bokebi po bamakambo tozali koloba tango mosusu émission ya mokolo ya lelo elingaki ezala émission moko oyo tolingaki tobanda kobeta yango na ndenge ke ambassade ya Congo abungisi bapersonnel na ye kaka likolo ya masolo ya bapasseport oyo bato bazali kokende kosalisa bandeko babolingo na banzi boyebi ngai mama Rosalie na loba likambo depuis kala depuis bato mosusu pe na époque oyo ya kala na moma oyo bato pe babandaki koya kotungisa biso pona koloba ete tala ambassade na bino boye tala ambassade na bino boye tozalaki na esengo toyebaki ete wi ambassade na biso sikoyo ekomi na mwa ordre pe toyokaki même batémoignage ya bato mosusu bazali koloba ete bayebisaki bango passeport ekosala 2 mois pe esali 2 mois bazwi yango
mais lelo oyo tozali ko comprendre te ndenge nini babozoba oyo elingi kozonga lisusu. Mais bandeko tokoyebisa bino vérité po ete biso ezali radio ya vérité. Na makambo nyonso tu oyo biso toyokaki pe oyo bino bolobaki na banquete oyo pe ba scorpion noir na biso basalaki eloko tokoyebisa na bino kanga bandeko oyo nyonso tu baza koyebisa bino ke na Congo kuna baza na grève yango na ba passeport eza kozwa mate ezali na yango lokuta. Eloko ezali wana ba personnel toto bakaka mama ambassadeur ye moko tango amonaki deja ba mipepe oyo bandaki koleka na Congo ba mouvement wana ya opposition ndenge bandaki koleka bango bayebaki kaka ke Joseph Kabila akolongwa to akotambola. Mais bandeko babolingo kaka ndenge toyebisaka bino makanisi ya bato ezali ya Nzambe te eyaki kosala ke bango lie bazwa bambongo oyo bato baza kofuta na bank batinda yango mbala moko kuna na service ya affaires étrangères po bango bazelaka soki mbongo ekomi na bakombo ya bato bango basali ba passeport bazongisi koto. Tango ambassade monaki mwa ba mipepe wana ambassade egele bambongo po bayebaki ke soki Joseph Kabila kei opposition du pouvoir bakozala na ba raison ata 1000 oyo bakoki kokosa ba congolais ke voilà mbongo na bino ekedeki na Congo mais mobulo ndenge bimi boye boye ok bango moko bazalaki mayele bazwi bambongo na bino botiaki na ba compte ba gelé yango nanu. Oye makambo toza koyebisa bino po ete moto na affaires étrangères kuna na Congo asalaka pe kuna lobino ambassade ya Allemagne etindaki bambongo te yango na pe ba passeport wana moye basala yango ezate baza kozela kaka ambassade ya Allemagne etinda bambongo. Mais siko botuna na ye moko mama ambassadeur Shakembo bambongo bato bafutaki azalaki kozela nini po atinda yango na Congo. Sikoyo bato baperde misala na bango ye akopesa bango misala pona kaka likambo ya baséjour. Tango ozali kotala pe mama ngo boye na foto za komona ke on dirait mama boboto mwasi malamu mais makambo asalaka okondima te bazali bato oyo neti bazalaka ndenge nini oyo ndenge ezalaka mai oyo na likolo boza komona yango calme me na sekuna eza kosala makambo na yango. Bino nde sikoyo ifo botia pression mama ambassadeur ayebisa bino bambongo na bino agele yango pona nini oyo sikoyo bokolobaka ke bakonzi ya Congo nde oyo baza na Congo kuna Kinshasa bango nde mtu bazali kosala pombo kebeba kaka ba congolais. Est-ce que mama Shakembo aza rwandaise? Toza kotuna mama Shakembo oyo aza rwandaise te azali kaka mama congolaise. Mais tala ba makambo za kosala bandeko na ye mama Shakembo amonaki tango mosusu régime kuna na Congo eko sala mwa mobulu soki gouvernement ne longwe akozala ta na 2000, 3000, 4000, 6000 raisons oyo akopesa na ba congolais po ete bango bayebaka ya mbongo na bango ekoti mai po ete mobulu ekomaki kuna boye boye nzoka nde ye moko na mayele na ye bagele bambongo ya bato awa. Eloko tokosenga na bino kaka na ba congolais ndenge to sololi na bato ya service ya affaires étrangères kuna na Congo Kinshasa bayebisi biso kaka balobi tosenga na bino ba congolais bosalisaki ba passeport bosala kaka nde pression ya makasi
s'il s'agit à kosala ba marche bo kende même liboso ya ambassade bo sala ba pression po ye azwa ba mbongo oyo bino bofutaki awa atinda yango na Congo Kinshasa sala ba passeport atindaki mbongo te yango na moye basala ba passeport ezate ba formalité nyonso ezali kuna mais mbongo atindi te mais botuna sikoyo ambassade ya Congo etindi mbongo na Kinshasa te pona nini oyo toza koyebisa bino ezali vérité bandeko soki bolingi na bino kondima te etali bino boko banda kofinga bato mosusu kokanga bato mosusu bandoki alors que ndoki azali na ye kaka awa na ambassade ya Congo na Berlin mama ambassadeur oyo yende mutu azali responsable ya makambo nyonso botuna ye mbongo wana ekenda na Kinshasa te pona nini parce que bayebaki ke na mipepe nyonso to elekaki na Congo bakanisaki Joseph Kabila kolongwa comme ça bayeba ndenge nini bakoescroquer bambongo yango wana toza koyebisa na bino c'est le moment oyo nyonso ayebaki ke mbongo na ye apesaki yango na ambassade ya Berlin ba congolais bosangana s'il s'agit ya kosala marche bosala marche s'il s'agit ya koluka avocat moko oyo akoki kolandela bino ba makambo wana bosala yango po oyo esalami na ambassade ya Congo ezali escroquerie ba escroquer bino bambongo na bino tango bino bosalaka ba marche pona ba makambo yo elekaka na Congo a 8000 km bosalaka ngo awati e bongo siko bato basali bino ba makambo bazali a 0 mètre eloko nini ekozanga bosala pe marche bokeli boso ya ambassade bo manifester mécontentement na bino devant maman l'ambassadeur wana boko kosala yango wana tozali koyebisa botika kokanga bato mosusu bandoki après avoir tosali banquette ambassade ya Congo na Berlin bambongo yo bofutaki batindaki yango na Congo te po kuna basala ba formalité nyonso tu ya ba passeport ezonga kote botuna sikoyo bato ya ambassade bambongo na bino ezali wapi bosala pression bango bazwa mbongo wana batinda yango na Congo esala ba passeport yawa soki bosali yango te bandeko boko banda kaka kozwa ba explication likolo ya ba explication escroquerie moko ezali kotambola kuna sikoyo bandeko oyo makambo tozali koyebisa bino ezali vrai bolongola na mitu na bino ke o mwana mobali moko aza kosala kuna lobaka lingala te bandeko eza pe na bakongole mosusu oyo okomona lobaka na ye lingala te me aza kolobaka ka français wana botika nanu ba makambo wana me eloko bozali na yango besoin bolandela nanu likambo ya mbongo na bino po naza koyebisa bino soki bolandeli yango malamu te bokomona pe clair te ba explication ti okomona bakoya kosa bino pona mbongo na bino tango yango yo ngai eloko nakoko koyebisa bino kaka yango wana po nga nazali mama oyo tango mosusu bato bakokanisa awo boye me naza koloba nde oyo ezali vérité oyo congolais nyonso tu toyebi ete azali kozwa mbongo na ye awa na poto na pasi oyo topesi bino ezali kaka bakongolais bosangana bokende kosala pression na bato ya ambassade po ete bango bazwa mbongo batinda na Congo soki bosali ndenge tolobi te bokozela bamandefu ya pembe ekobima bino pe bokokoma bampaka bokobanda kozwa kaka ba explication likolo ya ba explication oyo papa oyo bino bozali kobenga soki na kombo ya papa Salenge ye azali na ye kaka mosali yo kanisi soki ambassadeur azwi mbongo akopesa bango kaka mwa bamieti me mbongo ya mingi oyo bino bofutaki ebongi malamu bosala pression na mama oyo azali comme ambassadeur kuna na Berlin na ambassade ya Congo mama Shakembo bino nde siko ifo bokende bosala pression oyo kaka nde eloko na yebisi bino alors na baluki sikoyo epai ya bato ya ambassade eloko na koyebisa bino mama Shakembo
oyebi ke biloko bozali kosala boza courir ba risque mosusu boza kozwa kaka makambo yango lokola liseki. Oyebi tango ngai nayoki lisolo oyo témoignage ya mwana mobali oyo ndenge akendeki na ambassade na munduki na ye bandeko nayokaki nzoto malili. Nalobi ke ebongi malamu bato ya ambassade bakumisa nzambe po ete moto akendeki kuna nzambe asimbaki motema na ye mpe nzambe alingaki te. Po soki nzambe alingaki ndeko lelo tokomi tolingaki to banda otanga yango na bajournaux ke congolais moko akendeki na ambassade ya Congo alalisi ete 3 personnel. Mpo na nini? Likolo kaka ya koluka koescroke mbongo ya soki ya Congo eza kofuta bino mbongo te. Mais boza na droit ya koescroke bambongo ya ba pauvre congolais oyo bavandi na poto te. Ata kuta escroquerie yango evandaka esalamaka. Baninga basalaka ke ata boyebi ete boko lia mbongo po bozongisa sima mikolo. Boko kozala ta bozwi ata 10 personnes o basalisa passeport ba passeport botindi mbongo ba passeport ye baza komona quand même mouvement ezali. Mais bino mouvement ezate bo bloquer nyonso kaka kokosa. Oh non, ndenge batongo baza koloba bango yebisa bango ke grève yango esalama depuis salama esilanga te. Grève nini wana? Tala ndenge balingaki baboma ba personnel na ambassade ya Congo. Likolo ya ba escroquer boyebi ke na poto batu déjà esprit na bango esi baby. Batu bakomi déjà na esprit ya mabe. Oyebi ke ndenge ezali ya moto mosusu pa ko ya boye. Abeti bino masisa ndimi na yega kende prison po mone ete na poto ngo pa lukia luzwi na yelo kama longa te alobi bon so na ke na prison na kende. Abeti bino pe ba masasi. Bo kufika ka boye. Likolo ya kozwaka bambongo ya bato baza kozwa na pasi. Bato mosusu baza kokanisa yeke te tofutaki mbongo ngo ezalaki na compte ya ambassade. Mais oui, ezalaki na compte ya ambassade po ezalaka soki bofuti na compte ya ambassade bongo bambongo. Après bambongo wane kokota na bakombo bato bofutaki ambassade ya Congo na Berlin nde bakozwa bakombo ya bato wana na bambongo batindi na Kinshasa na service ya affaires étrangères kuna nde bakosalela bino ba passeport. Après ba passeport ye mais bango ba formalité déjà eza kuna na Congo Kinshasa bakombo nyonso ezali mais mbongo na bino ekoma te. Yango na pe bango kuna ba bloquer ba lingi ko sala ya te. Mais mbongo na bino botu na siko ambassade na biso basali na mbongo yango nini? Baza ko sala nango commerce ou bien comment? Yango wana ezali vérité to pesi bino ezali kaka likambunde ya pression tala ndenge boza ko perdre ba misala na bino. Eza malamu te. Toyebi ke bato mingi bazali ya bango nde mtu basungaka ba famille na bango kosala makambo ndenge na ndenge. Mais elingi koloba te ke yo moto moko kaka oya na poto na occasion kaka moto aza koluka mbongo nde na pasi et puis mbongo yango pe bino bozalaka wana soki mutu apesi bino mbongo ekoka te bosele passeport te. Mais pourquoi mutu akopesa bino mbongo bino bozwa susu idée boblo et puis na kati ya mbongo wana po bomona escroquerie mosusu elekaka. Okomona soki otali na ba formulaire na bango bakomi ke passeport na carte consulaire. Mais mbongo ya carte consulaire wana place kendeke bino nde mtu bozwa kango te. Est-ce que bopesaka batu na carte consulaire? Bopesaka yango te? Bato mingi bazwaka ba carte wana te. Bomoni ba escroquerie yango place ke boza kozwa bambongo mususu ya ofele boza kokoma carte consulaire mais boza bolingi lisusu kolia bango bambongo na oya passeport te. Ba congolais biso to moni ete olia ya koyebisa biso kaka ke Zumel 1000 botala ba makambo ya boloba oui tala sikoyo tolobi yango mais eloko tokosenga na bino nde sikoyo bosala pression po ete ba passeport na bino eya bambongo wana toyebi te. Est-ce que mama ambassadeur aza kosalela yango commerce? On ne sait jamais. On ne sait jamais. Alors, eloko tokosenga pe na ambassade ya Congo bon lukata moto moko atelemaka na porte asalaka sécurité
bino penza po moto boma bino penza eza jemuke na ambassade nyonso to toza komona na pot na Berlin kende na ambassade nyonso avant ko to komona bata sécurité bazana avant les komona fo otal batala ozana no bani kaka na ambassade ya Congo nde bato baza kokota penza passoire okoka passoire okomona kaka ambassade ya Moniato ezali mawa lelo nde toza kobeta lisolo ke na ambassade ya Congo babomaki ba personnel po nini likolo ya irrégularité o baza na yango baza ko tenir compte même pas même na sécurité et bongo soki mwana mobali yona akotaka alalisaka bato abomaka bato ya ambassade bolinga bosala nini yo kanisi ya balma balinga bazoyeka batie na prison vandi na kuna na prison lingaka zana epe aza kolia aza komela avandi ne pe calme mais pino bokei bokoti na sa mabele bosala tout bos pesa bato ba passeport na bango botika ba jeona boza kosala mo pepe obino bokanisa yite kokota na Congo po ete gouvernement Joseph Kabila ye moka longo na bokonzi esimbite alors boluka soki mbongo na bo utilizaki yango boluka ndenge nini ya kozongisa botinda yango na service ya affaires étrangères kuna na Congo basala ba passeport bato ya botika ba biloko boza kosala peto ebisi na ba congolais solution ya otoko pesa bino bosanga na kaka liboke bokende kosala marche liboso ya ambassade pe kosala pression ba passeport na bino eya ongai na kokolo bakaka yango wana papa Roger na zongseli yo maloba. Merci mama Rosalie pona kozongisela ngai maloba ba congolais kaka ndenge touti koyebisa na bino na banzi solution kaka oto kopesa na bino nde koyeba na kosala lisanga na bato nyonso bosalaki ba passeport bokende kosala pression na liboso ya ambassade po ete wana nde ezali solution okoki kosala koya kopesa ba doléance na radio Zumel 1000 po ete toloba oui biso tokolobela bino po ete to faire passer message mais eloko tokoyebisa na bino kaka bokende bosala nde pression po ba personnel to ambassade ekoka kozwa mbongo na bino etinda yango na Congo po ete ba passeport na bino esalama eya kotoyo ndenge ezali wana ezalaki système moko o esalamaki escroquerie elingaki esalama mais ezali lokola escroquerie yango erate po bango bakanisaki ete na Congo kuna mipepe wana nyonso tu ekosala ete gouvernement ekoka kokweya mais par malheur makambo yango ndenge bakanisaki esalami pe ndenge wana te sikoyo bazali obligé il faut baluka bambongo na bino esika oyo batiaki yango soki batiaki yango na ndenge te commerce ba tourner yango po ete bazo ba bénéfice c'est le moment oyo bakozwa mbongo na bino batinda yango na Congo kuna na service ya affaires étrangères po ete bakoka kotindela bino ba passeport na bino na lombangu penza ezali kaka likambo ya pression o boko kosala po ete ba explication nyonso tu o baza kopesa bino ezali na yango lokuta o ba grève o boza lokuta mais secret kaka moko to pesa bino nde ezali nde vérité o to ebisi bino ke balingaki nde ba esroke mbongo na bino po bakanisaki ke pouvoir en place ekozala renverser pe bango bakoluka ndenge nini ya kolukata 1000 2000 3000 raisons oyo bakokaki koyebisa na bino po ete bino boloba lokola pouvoir ezalaki renversé voilà comme ça mais bambongo na bino ndenge ezali wana bosala kaka pression po ete bokoka kozwa ba passeport na bino bandeko babolingo tosuki awa pona mokolo ya lelo pe tokoyebisa na bato ya ambassade soki bolingi kozala na sécurité te liboso ya ambassade oyo bakobanda kokontrole moto nyonso tu ayaka wana un jour bino moko nde mutu boko regretter po ete biso to faire passer message bandeko ba bolingo to komi na suka ya masolo na biso to kosenga na bino bozala kaka bisika bozali na sima ya bangonga nde to kopesa bino basango to bomelaki bino ya radio Zumel 1000 merci radio Zumel 1000 pour radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne Moto volcan qui yango ya bien Keba
Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo nakomi ebotuna nga so nakomi ndeni. Nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka. Nabengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani ni pona radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko yo, Lusolo yo. Adiansi Mokomba Koba. Allez, tu sens ça. Adiansi Mokomba Koba. Malantu Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Adiansi Mokomba Koba. Papitolas André les Safoutier, Adas, Kimabita, Alain Daba, et filet de fer. Yari Kilumbu, Peka Bangobigoko, Sami Sasseur Nono Makangila, Fier, Jarené, Tuzolane, bayaya, Tuzolane bayaya, Tuzolane aye. Soba, Sofiat, Tuzolane bayaya, Tuzolane aye. Cyril Lomba Obama Lando Batibuka, Hilaire Mabelonga, Osaka Hubert Betamona, Kati Betamona,
tozalaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bokonde kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto Zumel Mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.